Bonjour, bande konange sanga mamluba. J'espère que vous avez malam ska nyostu bozali. Magamba politics to tika ngona no un peu bino bazote ya bino bazolo bela bino boningi na bino ko kate. Vous avez signé le contrat avec votre oppression, votre souffrance, ce que to lo banini. To comme ko tala bino na miso non. Mais naza na confiance na bino ke mukolo boko lemba oppression na bino mukolo boko lemba souffrance boko tele makaboete ba force ka muto na nazane prêt. Il y a quitter souffrance à quitter souffrance, n'est-ce pas? T'es sinon t'es yo muto peut se concerner un dogo mazo baboete. Bon, to tourner dans page muke. Na moni bande konabiso ya Toronto bazo s'en charger na ande konabiso Georgette. Bo boyebi kombote c'est la maman oyo mwana na ye Jay-Z. Bomaki papa bominde ko il a tantôt si a écrasé la crâne de la maman Georgette. Namoni bandeko basilikeli Georgette parce qu'apparemment Georgette est en train de faire des commentaires que moi nanaye azalaka mwana malamu le meurtrier là kazalaka mwana malamu qu'il était peut-être soit envoûtement il y a mauvais esprit alors no mo boyeba congolais réaction ba yiniye bo ba koloba balobi bo ko bazo souhaiter que mwana na bima prison pour ko boma payer bazo ko souhaiter yango bon père ta prière pour nzamba ko noraka prière wana te. Nangina lo baboya bande konanga etoza la siko batoza la sérieux, hein? La réaction de Georgette Tolanda est une réaction tout à fait normale. Azali na état de choc. Bande konanga ya moto za la kapé batoza ka mikolo to prétenda kata ko za la intelligent ta mukiete. Nano bien, bota la relation ni yaza nango na meurtrier wana. C'est son fils. Tokani, comment voulez-vous qu'une maman accepte qu'elle a mis au monde son futur assassin? Cerveau naye ezali na otobenga en anglais denial. Elle n'est pas prête yako accepter yango. Elle a beaucoup à process. Tokani, hein? N'oublions pas, elle a perdu moi na pe mususo ya kumbaki na albumu na Denzel. Tokani, à perdre pe mobali na ye, elle a failli perdre sa vie. Bangonyo sona na maboko nani ya mwana ye moko aboti. Of course, elle ne veut pas accepter ça. Ezali, ça s'appelle self-preservation. Bande konangai. Cerveau na biso ezalaka drôle, hein? Oui, oui. Boyebi cerveau ezalaka soki et process les événements traumatiques. Hein? Et là, quand boso cerveau ezalaka lingi et preserve yo moto. Toyokani. Mais pourquoi même liwa, quand nous parlons de liwa, pourquoi liwa et salamaka? Tolandi, hein? Tous un exemple net de quand même de John. Tangu misune register danger. Et salami pendant, et salami rapidement, n'est-ce pas? Moi, nabimsi munduki, pam! Tolandi, et touché cerveau. Et cripolier. Neta koma kinangwana, the brain, mbalamoko, est shut down pour nous préserver même ye de John. Tolandi, hein? Yes, deux fois, situation de ce que ça, netiowana, bon, batumso comme nazo ko hang on na vie, et puis atika logo la vegetable, la koti coma et tout. But sometimes, le cerveau just goes into the self-preservation mode. Au moins, cerveau est shut down. Pour nous préserver mémoire, peut-être, mouto atikali nango concernant cette vie ici. Tolandi, hein? Bien sûr que la dernière vision que tu as vue, c'est que le cerveau a enregistré et ça a affecté même transition pour ça de l'autre côté. Tolandi, hein? Kozana batumso comme on a carrément the brain just shuts down. Tokani. Et puis, Tolandi, il y a même des fois, c'est le docteur. Même comme on a induit comment. Na mutoyo, sa vie est en danger. Endazali ko, hein? Au moins, bato bazalaka. Tellement événement combien d'hôpital est qui tellement traumatic azoko convulse moko mona situki abandi ko ganga just too much trauma okomona ba docteur moko ba ko induire ba tie na coma pour na ko calmer ye tolandi, hein? Pourquoi ceux qui soda azu blessure mortelle même na fond de bataille kuna na champ de bataille bolobaka okomona s'il n'y a plus rien à faire pour lui batia ka ba pesa ka morphine. Morphine est powerful opioid, n'est-ce pas? Pour na elongo la douleur.
parce que azo kufane déjà ça sert à quoi kotika all that trauma douleur bobangi bakolela son donne le morphine pour na ko calmer ye tolandi hein parce que tozali ko imiter ce que le cerveau fait tolandi même choc et kobo mamout ça dépend de ce que l'œil est en train de enregistrer et puis ils ont communiqué na cerveau hein mutumsa ko koye vanu ndeko kende pe nyonso yango wana makambo amoni le cerveau n'a pas pu de digérer boum et shut down tolanda hein mutumsa ko mona azali na maladie terminale trop de douleurs comme le cancer par exemple s'il n'y a plus rien à faire à un hôpital qu'est-ce que les médecins font babandi ko pese morphine malembe c'est une manière bazo bo mayete parce que morphine vient chez le kolembisa mutema et ça va produire la mort but de l'autre côté vaut mieux muto akende na kimia ke azala traumatisé azo kende ndenge moko ya mabe tolandi ya bande konanga parce que mais dernière mémoire peut au cerveau ne ko enregistrer zo ko affecter peut transitionner de l'autre côté parce que la mort est une transition est une transformation tolandi hein les gens qui quittent Nandenge moko qui était very traumatic, la mort était liée vraiment à trop de négativité. Batone moko ba transitionnaka complètement tolandi non, mais tout kana no na côté. So on doit respecter aussi le cerveau, comment le cerveau est fonctionnaka. Cerveau ezali lokola e puzzle. Tozo comprendre à 100%, mais il y a certaines choses que nous devons reconnaître avec le cerveau que nous devions accepter et respecter aussi. Tozo comprendre le cerveau à 100% parce que nous les humains, tozo utiliser le cerveau à 70 à 75%. Non, 25% je pense, hein? Oui. Parce que yango tozo ba humain tozo limité. To lundi hein. So parce que si tu as utilisé le cerveau même à 70%, la bande de c'est un génie. Mais tu as même quand on a 25 à 35% déjà ce que nous sommes capables d'accomplir. Mais ça laisse encore combien de pourcentage de mystery que nous ne comprenons pas. Hein? Mais ce qui est vrai aussi, cerveau Père Georgette est différent de cerveau Yonangaï. Tokani veut dire que avec son œil, hein, elle a vu son mari tango akoyi na sena cerveau libanda. Avec son œil, elle a vu son fils pointer le munduki pour luka bomaye. Na seconde wana bande konanga, cerveau ya Georgette went into that self-preservation mode. Tokani, e shut down na ndenge ya liwa te, but she just pona bien-être ya Georgette était twisted kind of way. Cerveau refusait d'accepter ce qu'elle a vu. Tokani. Donc tina ndenga bimaki libanda ke pa ba voisin ba bengele ambulance. Hein? Elle est en train de réagir maintenant par eza lokola tangu ebembe na morgue afandaka. Tokani hein, a telemina a sirap de cercueil afandi. Ce n'est pas parce que l'intelligence est en place et kayebi kalinga fanda non ezali plus de comment on dit colonne vertébrale c'est juste baner ka réagir tokani hein posoko tunie kombo no nani je doute fort que ne bembe peut te dire son nom c'est qui au moins kazala kufa kité tokani hein mais soka mikufela ki azana réponse azo peut sauter akoki même afandi okebite même akoluka même atambola Aza, cerveau est complètement ensemble. Il y a des gens comme ça. Dans une fois une émission, il y avait un couple blanc qui me colomoi na bango. À côté le bango nanda pour attaquer mes parents. Motif dans ce cas, il pour nambongo. Il a reçu à butcher maman nae just a beti maman ne pas baseball beti maman koufi maman n'a pas pu tenir. Papa zaki na se akende kozwa milk. Moi, papa did the same thing. Tolandi, vous savez quoi? A panzi pe crâne à papa, mais he was horribly beaten. Mais vous savez ce qui s'est passé avec le papa? Baby que papa na a tchepe milk na kopo, na ba makile tangaye, ba uti ko panze mutu, hein? Na super baseball bat, a tchepe milk na cerveau, et puis a tamboli a matapé ba escalier. Tango a commis at the top of the stairs, c'était là qu'il a collapsé. Tokani. Mais pourquoi quelqu'un qu'on a laissé tout le bas mort m'a continué à tirer milk na verre et puis à m'a tiré escalier? Tu l'as dit?
Parce qu'habitual, quand il a vu que c'était son enfant, et premier coup peut-être, yaki papa wana peut-être, he shut down même na makanisi pour se préserver. So le reste, ndenge salami wana, he's now just functioning. Nazo bate comment expliquer ça. Aza wana lisusu te. Mais a continué à pour the milk parce que c'était la dernière pensée intelligente qu'il avait. Tu l'as dit, hein? Cerveau est un peu le rôle ordinateur. So that was the last intelligent thing que lui-même avec sa propre volonté a réfléchi que non, kitanase, atiki moi sne na mbetu, akitinase na cuisine, akende ko se servir a glass of milk. And so, quand le danger se présente, et nani mutaza le danger, his own son. Tu l'as dit, hein? So, cet homme-là, je pense que just for his own sake, he just shut down. Il n'était plus en train de réfléchir avec intelligence. Le reste, à pour de glace, à tamboli, that's just instinct. Tu l'as dit, hein? Il n'y a pas l'intelligence là, parce que he collapsed and the man died. Tu comprends? So, je suis en train de dire que naka Georgette doit comprendre tinandenge même kepa ba voisin ba benga mbila, son intelligence n'était pas en place. She's as a survival mode. Déjà le la ordinateur kaka maintenant. Tokani, elle est na état ya choc, elle est na état ya denial. Et na état wana ya choc et puis kutobo sanate que the brain is trying to preserve. Tokani, hein? So, elle va bloquer tout ce qu'elle vient de voir. Tout ce qu'elle vient de témoigner, it's blocked out. Tokani. So, tina ndenge bakene na hôpital et tout ça la biki ata ndenge boko lobo, mais elle a participé na matanga. Oui, elle a participé na matanga. Elle a vu le cercueil de son mari, de son fils, oui. But, nazo sabino que cerveau na ye est dans un état de choc. Tokani, hein? C'est avec le temps tout c'est normal, hein, fonction normale du cerveau. Tokani, il y a une partie d'elle, elle refuse d'accepter que son assassin, c'est lui qui a tué son fils et son mari, c'est l'enfant qu'elle a donné vie. Tu l'as dit, hein? Ça that's a hard pill to swallow. Ça c'est vraiment un morceau dur à avaler. Comment vous pouvez demander à un parent d'avaler que moi no ya boti mutu alinga take out. Bande konanga to zala pena nubato. Moko botia kanon ka mitema mabeli bosote bozala ka ba humain. To kani, hein? Mettez-vous à leur place, à sa place. Moi no yo boti mutation onction ya repanzo crâne. Comment est-ce que tu réconcilies avec ça? To lundi, hein? Of course, ça va prendre le temps. To kani, dans l'immédiat, tu ne vas pas accepter ça. Ce n'est pas parce que tu es d'accord avec cet enfant-là, ezali que the brain, dont le brain ya Georgette, est stuck. Na moment où yotangwa mona ki mona na bimsele munduki, ndesi kaka cerveau neza tisikoyo. Tokani, azali na etawana ya self-preservation, de choc, elle ne veut pas accepter cette réalité-là. Même temps wa kwaya kiwana, that's the state she was in. Yekuteza par la grâce et la miséricorde que moi reflète na ya tellement lukata ba voisin ba bengele bambila. Po batum so supenda milale le kana choc wana boyoko kutata za vivante malali pe kaka place wana. Il y a des gens aussi comme ça. They just freeze. Et le reste à makambu bokotuna ebili susute. Déjà la main de temps s'est arrêtée na dernière information que le cerveau avait enregistrée. Dans le reste à événement salami, aza wana témoin, maza na réponse à kopé sabinoté. Tolanda, yap a kopé sabinoké a blacked out. Donc a moni ba noir et puis c'était ça. Le reste à makambu azane na réponse à kopé sabinoté. Parce que c'est ça la magie même de cerveau. Cerveau ezali tolanda bandeko. Na pesa bino moi témoignage nanga muke. Boyebi na betela bino chaque fois que ma mère est décédée na janvier 95. Je venais d'avoir 16 ans pour anniversaire nanga na décembre ndenge boyebi. À that moment, c'est vrai, j'étais assez intelligente de comprendre que ma mère n'est plus. Mais il y avait un parti, côté moi, cerveau nanga qui n'acceptait pas cette vérité-là non plus. Tokani. Depuis qu'on a zaki moi na muke, pour ma parents nanga bakabone na zaki moi na muke makasi, la vie m'avait seulement coaché ya okanga mutema. Tolandi, hein, il y a pas juste
Je n'ai pas eu la chance, il y a Bino Batumuso Bobotami, des parents qui ont mis votre intérêt na priorité. Ça, ce n'était pas ça. Karma nanga na mokili bateau. Non, non, I lacked out. You know? Mais depuis que moi, c'était ça ma réalité. So, j'avais appris kokanga mutema, de ne pas pleurer. Tolanda. Mais ne pas pleurer, kokanga mutema n'est pas l'absence d'une émotion. Et là, c'est que j'ai appris que l'environnement n'était pas safe pour moi d'exprimer mes émotions. Tolandi, hein? Nazaika kochendengwana. Il y avait des événements comme ça, right? Ngata ba bongama ba buku tanga ba fimbu. I mean, nazana ba première année, j'avais déjà appris à komiye bisana mutu nanga ya kanga mutema lobi okolamuka okosentir sous douleur ote. Tokani, c'est triste pour un enfant, mais c'était ça ma réalité. And so anyhow, alors je me souviens même n'était à 94 quand ma mère m'a informé que sa santé n'était pas bonne, que le séjour devant nous n'était plus long. J'étais toujours en denial. Tolanda, nayo qui est... Mais je ne voulais pas accepter ce qu'elle venait de me dire. Je me souviens même ma réaction. Well, mommy, si tu as besoin d'un rein, je peux te donner le mien. Of course, naïté à 94 là, j'ai 15 ans. So je parle from en anglais, moi, à 15 ans. Nabi, hey, you know, ce que tu as besoin des reins, n'est-ce pas? I'll give you one et je saurai vivre avec un. Of course, moi, à 15 ans, je comprendre you know, la réalité de ce qui est en face. Mais il y avait aussi un côté de moi, je ne voulais pas accepter ce qu'elle venait de me dire. Tolandi, hein, Bandeko? Or, elle n'avait pas menti. Ce qu'elle a dit était vrai. Mais je n'ai pas voulu accepter ça. Tokani, parce que that's my mom. Tolandi, non? I mean, comment est-ce que tu acceptes que ta maman a seulement quelques jours avec nous? Of course you'd not. Et puis, quand on a avec moi dans l'église et tout, j'étais toujours introduit dans Jésus, n'est-ce pas? And so, I believed, from moi à 15 ans, que of course, Jésus ne va pas te laisser mourir. I remember, je lui dis ça à ma mère, right? Tous allés à l'hôpital, j'ai dû même accompagner l'ambulance mon colongo même. Elle me dit, you know, tanga ebetenga masolone. You know what? Well, nakatien alobi, no matter what it is, nous allons affronter ça ensemble et tu vas te lever, tout ira bien. Tolandi, hein? Et puis Nathalie Nabi, oh, yeah, Jésus me donne, non, il est là avec moi, il nous donne la victoire. Ayebi, ce qu'on a à deux côtés, que Jésus sait que ça c'est le seul parent qui n'a qu'à connaître, qui m'aime sincèrement, j'ai besoin d'elle. Of course, il ne va pas la laisser mourir. So, j'étais en denial. Tolanda. And le docteur, qui expliquait toujours, hein, quelques temps après, quelques mois après, que voici la réalité de ce qui est en face. Je réponds encore le docteur, Nakomba Jésus ah well, nous prions, elle est là, she'll be alright. Encore une fois, je n'ai pas voulu accepter, right, que my mother, que d'abord, que ce qui était facteur pour me mettre à mort était là. Je n'ai pas voulu accepter ça et certainement pas qu'elle n'allait pas être là avec nous. Tolanda, mais Dinal Nanga n'a pas changé la réalité en face. Mais imaginez ce qui va te traiter dans le rôle. Oh, moi, ma belle, non, non, c'est ça la puissance du cerveau. I was in denial. Tolanda, j'ai refusé d'accepter n'aba discours à maman Nanga. N'aba discours à docteur, I didn't want to hear that. Tolandi, hein? No. C'est que moi, je voulais entendre Zalaki qui est à Kobika, à Kotelema, and everybody will be happy. Tolandi, hein? So then, je cours vers ce que j'avais comme croyance à l'époque, Jesus, right? So, que Jesus is going to heal her. So, Magam Tuboeb Sango doesn't apply. Tokani. And quand le jour J est arrivé, ok, j'étais là aussi dans Matanga, but overall, j'étais toujours numbed. Tolandi, hein? Pour moi, it's like, oh, elle dort dans le cercueil. I'm sure elle va se réveiller. Tokani, well, il y avait aussi dans ce moment où elle est aussi battante. Elle s'est battue aussi pour sa vie, oui. I mean, she fought jusqu'à ce que son corps ne pouvait plus. So, c'était ça l'image d'elle que j'avais. Que je me suis dit, oh non, you know, comme d'habitude, I mean, elle va surmonter ça. I don't know. Le cerveau est en dingue, hein? Anyways,
Un jour, des mois plus tard, dans quelle sous na ville, na keti na hôpital là où elle était décédée, nga moko sans que muto yeba. Na keti na pavillon esika azalaki, na koti wana, na zui kiti na fandi kaka ndenge na zako fanda quand je le visitais na hôpital. Sauf que cette fois-ci, il y avait un homme âgé, c'était un blanc là qui occupait ces lits là. I needed that. Tokani, yes. Onazonga simamukie kozana acte msusu na pozaki. One day avant ça là, tangu na seria ba matanga, na bengi numéro na téléphone, hoping qu'elle va répondre. Right? And she did not. Parce qu'elle n'était plus. Tokani. So nazaki na ba bloc onanga nanda so of course je ne montrais pas na ba ta family comme na hoche psa nonin. I was coached depuis nazaki mwana mukie. Right? I was coached. But so yeah. Anyhow, ce n'est pas condamner la famille de ma mère, pas du tout. Je ne pense pas que Bazalek qui est au courant, il y a la réalité de vraiment mon enfance, comment ça a été. Mais bon, it is what it is. It's past. Mais zapo na l'accepte non. Bande onanga nya onango pala muki really. Eh bien, on dirait ça contre bino hein. No maman, come here. And so Olimbisanga bande ko fallait que na ketia na chambre sinon elle allait continuer à déranger. Yeah. So, ce que je tente de dire était que tango physiquement na ye kozonga sous na hôpital wana et je prends la chaise, je me mets devant cet homme-là. I needed that, j'avais besoin de ce moment-là. C'était na moment wana que j'avais réconcilié que réellement ma mère n'est plus. J'ai été na funérailles, na mona qui est dans le cercueil, mais encore une fois, tozolo ba masolo muta musikate s'occuper ngenene. That's my mother. That was my mother. Tokani. So le col à paix à cet âge-là, on ne me permettait pas de participer à la démarche autour na morgue, c'est là. So really, ma dernière vue d'elle, elle allait quitter en casa na cercueil. Hein? So na morgue, tout ça là, back and forth, ça, je ne participais pas. So, je n'ai pas eu le luxe, il y a quoi accepter qu'elle était vraiment morte. Hein? I mean, tu parles avec elle, elle était vivante. Next thing, on te dit qu'elle n'est plus. And then, au quoi comme on est soutenu dans cercueil, right? So moi, je n'ai pas bénéficié d'un bateau, par exemple, basé qui bazo kendaka na morgue, bazo ko témoigner avec certitude que non, elle n'est plus. Ça, malheureusement, bon, c'est aussi fait peut-être pour me protéger, I don't know. So vous voyez comment quelque part à moi, ils allaient qui le col là, you know, je vais encore causer avec elle. Tu l'as dit, hein? Parce que même la séparation, mes parents il y a eu beaucoup des années les kanaki ti na ke fanda na mama na biso. So na ke fanda na j'avais 10 ans. 10 ans. Tokani, yeah. So bomoni ke ngana zo ba coaching, hein? Coaching ya absence maternelle et puis elle va apparaître. So coaching na coaching. So quand on me dit que ta mère n'est plus, well, elle va réapparaître. Mais comme j'ai dit que il n'y a pas l'intelligence logique derrière parce que ça n'a pas changé la réalité en face. Mais comment le cerveau fonctionne des fois, right? Et que c'était on that day pour moi que maintenant j'avais accepté que ma mère n'était plus. Parce que nakenda na chambre wana quelquefois, elle était toujours là. Last time I seen her, elle était dans cette chambre-là. This time, je pars, il y avait un autre homme qui occupait ces lits-là. So, c'est comme ça que j'avais accepté qu'elle n'est plus. Tu l'as dit, hein? Et mes émotions, que process all of that, ça m'a pris le temps. Hein? I remember, j'avais 17 ans presque. Une fois, nous avons Jésus à s'occuper de ma kamnanga tenga pena ko s'occuper de ma kamnete cause now I'm mad. Dans mes émotions l'ongwa qui from je ne sais pas comment expliquer, peut-être frozen
tu maintenant tango ba émotion comme ko thaw out, maintenant c'est devenu anger, right? Nazaki adolescente, like 16 to 17. Maintenant I'm angry. Tokani, I was angry contre Jésus, angry contre everything. Tolandi non? You know, oyebeke osa angry, quand tu oses même à dire à Jésus à s'occuper na yote, yo pour occuper ma kamnete. That's how angry I was. Tolandi abandeko. Ti. And then, ba émotion kolonga na anger, et carrément kokoma na jusqu'aujourd'hui nazaka pensa fan ya ba famille comme telte. Tolandi hein? Non. Et ça le quoi na créé mon monde nanga yango moko and je suis contente comme ça, right? Et ça le quoi la nangi soute bloco zo rappelenga of my childhood, tout ce qui m'a fait mal, je ne veux plus. Tolandi hein? So je voulais seulement vous expliquer que c'est comme ça que le cerveau fonctionne. Tolanda hein? So ce n'est pas parce que nazaki na denial que ma mère n'est pas décédée. Ce n'est pas parce que je ne veux pas considérer ce que je veux considérer que tout ça là n'ont pas contribué à la disparition. So, si je peux me mettre à la place de Georgette, I mean, it's horrible. Ce qu'elle a vécu, on ne peut pas souhaiter ça à qui que ce soit. Et puis, bon, vous souhaitez là que moi, nana bimabolo, pas que nous look, karma existe, hein? Et puis le pouvoir de la vie et la mort se trouve dans la tongue. Oh, yozoko souhaitele muninga keba. Tokani. Tobota kabana physiquement, mais ami yamoto, c'est Dieu qui décide. Tolanda. Soki oboti bana moko baza malamu, ça c'est la grâce divine. Tokani. Kobeta toloto juge muningo aboti angwalimana aboti limangando. Dieu seul sait ba karma toaka nango na mokili oy. Na bande konanga, si nous tous nous pouvions choisir, hein, nde topona ba famille na biso kutute. Tokani, nde tozana ba famille muso nde topona tobota mata na ba famille wana. Tolanti hein? It is what it is. Tokani, I mean, oko fando bando blâmer Dieu comme tu veux, que hey, why? Pourquoi famille yo bla bla bla? Ato sali bongo ti o balu ki komi bleu. Nde changer loko nini. In this lifetime, you stuck with them. Tolanda, well, adapte-toi, fais ce que tu as à faire pour la sanité na yo, mais ça ne sert à rien au que nous discutons sur quelque chose que seul moyen qu'on changer ça, qu'on fait non de changer. Tolandi, hein? Well, si tu comptes être vivant, well, tourne la page. Togani. Ce faux boss à la kenge na batitude wana tango yozo kolobela ka muninga mabe quand nous parlons de karma babiso totanga ka astrology, you know. T'as la 8e maison na yo, yeah, well, that's a house of karma que tu as hérité. Po bandozala na idée que yo posa na yo makambo botamaki que tu ne peux pas contrôler. Ceux qui sont ndenga malamu, good. Ceux qui sont ndenga mabe, haha. Ya muninga ndeza bien kolobati. Yo wana botem na bakarma na pa mabe. Peut-être na vie na yo tu as pu gérer ango comme au moins se manifester, mais tu as hérité ça. Cela veut dire que na yo tata na bana na moko akoki ko kendo ko manifester ango. Tolandi abandeko. Rapidement, ce qui bongi boye ba comment tu peux koyeba ko botem na karma malamu. 8e maison ce qui signe ou bien planète zana eza ba signe mais planète benevolent veut dire Venus, Taurus, Libra. La lune, well, la lune ne fonctionne pas bien dans la 8e maison, so we're going to leave la lune à côté. Venus et ses signes, Jupiter et ses signes. That's a good karma. Tokani. Soleil pèse à good karma. Et les planètes maléfiques, that's not necessarily good. Tokani. So, is that common sense, n'est-ce pas? Well. Maintenant, ça dépend de quelle planète. Hein? Peut-être que tu as eu temps de élaborer. So, Tolandi avant de konanga. Yango na epsa kabino na bandeli lisusu. On ne prie pas pour l'enfant. Tango, aussi au botier, au Luka Pasteur. Avant de konanga. Na suggéra que tango zana zemi. Hein? Dès temps on prie pour cet enfant-là qui n'est pas encore né.
Toyokani, ce n'est pas bien dans la vie qu'on réagir, mais c'est mieux de prévenir. Tolanda, le bon Dieu est un Dieu miséricordieux. Ceux qui m'ont sont sincères, même si il y a le mauvais karma dans la famille, même si on doit héritier nangoto papa mwana wana, ngai naza forte croyante que na miséricorde na ye. Quand tu es sincère dans ton cœur na prière na yo, ako épargner ta mwana naza na libumu na yo. Mwana na bo concevoir ako za l'épargner. Tolandi nzamba zaka na mutu kaka ipa épargner kaka. Tokani ata totia pe karma à côté. Il y a pas aussi qu'un facteur une bonne carte natale, ton front est béni. Bien sûr que tu as mis sur ma baie, tant que batali moana. Tant que batala ta première maison, n'est-ce pas? So, première maison, on peut aussi dire qu'on va payer l'onginayo. Et le reste, la maison na yo, ils landa position première maison na yo. So, une bonne première maison, un bon soleil dénote une forte personne. Mutumunene dans la vie. Tolandi, well. Koza pe na bato ya. Koza pe na bato baza na intention mabe. Ako mon ne loka ka ilongi pa mwana wana. Alukia, ça la soka ko ki ko embrouiller ye même. Il y a des gens comme ça. You know, ce n'est pas tout enfant qui grandit à composer bakta mabe kabota maki mabe héritier bloko mabe. Ça on considère. Mais ce super zala kaka batu kaka environnement kaka mutu moko kaka misu mabe atali lopeka mbunzo mwana wana yona kidiba. Tolandi encore bo pese like na bino na ba pasteur na bino ye moko na za na négativité nga telemi wana. Amemelo beba sambele la bébé no. Est-ce que prière d'un méchant zambazo kango kutu? Pasteur a outi ko diverger ba sœur na église tango simbi bébé no po sambele. Est-ce que nzambazo ka ta prière à pasteur wana? Déjà lokola busale le côté. Simbaka libumu tango za na zeme mwana na yo, prie pour cet enfant là. Senga miséricorde ya Nzambe ke am oyo azotinda ekota na kati ya nzoto ya mwana oyo ozoko kumba mwana oyo akosala bikamu isi asala makambo malamu na mokili ya bato. Muto akopambola ye pa pambolama, muto akomodiri ye pa zala modi, mwana wana otike na maboko ya Nzambe ata akola na présence ya Nzambe. Tokani et tu continues au simbi libumuno, tu pries pour ton enfant. Même tant que fœtus abandi ko se développer zo yoko pendengo zo ko sambela. Toyokani tikaka mwana no déjà na maboko ya Nzambe, prononce la vie sur l'enfant o azano na libumu na yo. Au fandio simbi libumu na yo, tu prononces la victoire, non pas l'échec. Tu prononces la longévité, non pas la mort subite, courte vie. Tu prononces le succès, non pas l'échec. Oso prononcer la sagesse sur cet enfant-là, non pas le kiburiko. Oso prononcer la bénévolence de Dieu, la lumière, non pas l'obscurité. Oso parler contre les esprits de principalité, ba poussa na pene na mwana wana te. Et tu appelles bakoko ya malamu, bazala na mwana wana. Et tu répètes ces prières pendant koza na zemi na yo. Bolingi kozela soko boti bino boyebite ke soko boti même ko bandana na ba maternité wana mamboze bele sala makawana na banza natali saka bino na podcast, mais je le répète les sous une fois na zolanda documentaire, I can't remember the name, ezo like sandenge basia na batu ya misu mabe bakenda cautionner na quand même on tobota kachaka bana and forgot ngamona bota ezanine maternité. OK, bisika na ndo bomba bana. OK, that place. Et puis bazoko tala ka ba bébé dans des berceaux là, les nouveaux nés tolanda, they're watching them. Batwana bomoni net biso na ba pays même développer o numéro de sécurité sociale o ba pesa ka biso tant tobota miwana. Ton attestation de certificat de naissance et tout. Nyonso na that's their way ya ko identifier biso. Mabena bino ba chrétien bozaka na retard ya compréhension. Numerology, pour biso boka mamulu elle parle de l'astrologie, guess what? Mathematics, numerology ezo contrôler vina yo. Peut-être na Congo lokola bino kuna boboyi na bino développement et tout.
bozo makango te me bato bongo kende na bapoto ao mundela yebi yango na sina sabino baloba millionnaire atanga astrologie te milliardaire atanga astrologie boyebi na Bible dans l'histoire même, il y a King David, Bible zoloba, un jour le Satan s'est levé contre le peuple, contre Israël. Et il a poussé King David à numérer le peuple. Nabandeli. Un jour le Satan s'est levé contre Israël et il pousse King David à numérer Israël. Et acte one de pesa kiskonzambe kanda. Acte nin. He numbered. Il a numéré le peuple. Ça veut dire, il a attribué le chiffre avec le peuple. Total, dans le monde, il y a le soi-disant pays développés. Canada, United States, les pays européens. Comment est-ce qu'on identifie une personne? Par le numéro, n'est-ce pas? We all are numbered. Tokani, même ton numéro de Social Security. Pourquoi il y a 9 digits? Hello? Quelle est la puissance à chiffre 9 tolobe lango maintes fois? Batu oyo ba contrôla ka mokili oyo ba design ce système baza bazo bate. Boyebi qui sont les vrais rigolos? Ezabino le soi-disant ba chrétien na bato ba français oyo bokanisaka vous êtes trop malin ou vous ne connaissez rien. Tolanda nde nazolo ke avant que tu yo se capé muningo critiquer. N'est-ce pas que tu vis aussi dans le Matrix? You are in the system. No, ya Georgette nde monani. Ya zapena I don't know tokolo baba karma ma bena ina mwana na ye. Libota ne bana ba karma mala mutesa, on ne peut pas contourner ango. Right? Well, I mean, comment mwana moko botia jonction panzo crâne? That's not a good thing, is it? Right? Et comment yo papa mwana yo botinda décider à check you out? That's not a good thing, right? Comme un frère, son propre frère, on dirait mon ya Cain and Abel. Hein? Mais ça la qui pone ni parce que papa outi ko accumuler ba mauvais karma na ye pa inanzambe Adam outi ko zoba punition na ye na Eva. And bana mi baloyo Cain and Abel ndeba futi yangoti. Hein? Soto ko yeba te mabe utaki wapi? Mais na misupe ya spirituel Tokoki peut comment est lié na papa avec ses fils. Hein? Parce que mauvais karma, papa pèse beaucoup qu'à maman. Hein? Parce que l'homme, c'est lui la source, il y a progéniture, il y a moto, n'est-ce pas? Ou à biso basi to battre la kande bazemi. Il y a kolo likambu na ye bana na basali situation ndenge mwana sali makamdenga sali. Mais je suis en train de dire que yo mutu ko fanda te o profiter ozoko seka ozoko chola ozoko loba mwana na bima pe ko boma ye tolanda biso nyonso wa na Amérique tobotami awa nous avons été attribués les numéros tokani yo koza loza immigrant on t'a attribué le numéro peut-être yo za na fait mingité but numbers is an énergie donc atana bomo na yo moni angote bazemi no zoko kumbaka na bazoko hériter l'énergie à chiffre wana bien sûr na chiffre pe ba attribuer mutuno boti mwana boti wana tolanda these people basala ka makambu hasard te na répéter les millionnaires bakipaka astrology te les milliardaires d'où les milliardaires s'occupent d'astrology. Les milliardaires baza bato bazo contrôler pe ba territoire na biso bangwana nde ba financer ka ba guerre cause de ka money bangwana nde bazo contrôler pe ba territoire terrestre hein bazu place boy bazo contrôler ango toyoka na bino donc yango na betaka c'était bozala ka plus spirituel que religieux tolanda makambo aboyezo kokoma c'est ça les conséquences ya bato bazaka kidiba oye Amérique kolukavi ozano kaka religieux zaka ndenge wana molimo yozoko kamba secteur wana ke ko saisir mwana na yo yes bande konangai of course chaque zone a un esprit qui lui contrôle na lo baka moment fo mon mabena bino bonga bato bateya kabino ba miracles c'est ça les conséquences. Bon moni bato et puis ndeko na biso John na libota ne bafanda ki na bandako ya gouvernement. Hello, connect the dots. Tolanda, poverty est un péché parce que poverty
bomoni système oyo basala yango bango nde bacréer même classe ya bato bango babengaka poor people et puis bayebi bazone esika batongeli bango bandako na bango na bagovernment and bayebi baesprit oyo dirigeaka bisika wana ezokorenya bisika wana yango bokomona mpe na bakartier wana eza high crime area boko babe bana oyo mitu it's the spirit qui est en train de régner na secteur wana. Yes, napesa bino exemple biblique, je le donne encore. Le quoi bino botanga ka Bible na ki flamand. Po bolingi kaka l'homme trompera-t-il Dieu, l'or et l'argent appartient. Peuple mobimbaïb kaka Malachie chapitre 3. Peuple mobimbaïb kaka toute autorité vient de Dieu, ne touchez pas mais ouin. Ba verset ka boye baka yango anati. Kindo kia solo esala makana ba vi na bino wana boyebi komona yango te. Po boyebi kaka ne touchez pas mais ouin. Mais ouin no ye moko pa zabli pe chor ndenga za wana. Bongo ouin no wana za ouin ndenge nini. Yango basambelaka bino bozomona clarté parce que c'est le chor sous prétexte ya mewen qui prie pour toi et ton enfant. Yango bazokolaka mitu eza zosala malamu te. Mais ouin yake kosimba mwana mais ouin aza na maboko mabe ndenga za wana ye moko pe nano. Ba pasteur na bino misusu aussi baza ba Freemasons. Bon bokanisi tout mais ouin ande aza malamu. Même chez les blancs ici. Il y a des pasteurs blancs ici, Freemasons, yes indeed. Surtout ba mega church pastors. Baza ba occultistes, yes, baza ba Freemasons. Moulo pwe a loube, ce qui pas loube, yenda ila kabino nani Rose Christian kuna na Congo na Zaire, n'est-ce pas? Azaka muluba na banza, Tolanda. Oh, baluba bazalaka ba chrétien, baluba bazabwe. Most of them bazaba free Rose Croix, Tolanda. Mon kilo ezotambola ndenge wana bandeko na ngai. Ce n'est pas parce que mutu aza pasteur. Oh, aza na église monene. It don't mean nothing. Il peut être kazali mutu abaje wana. Bayebi ko identifier ba bébé ba botami, they need them babies. Tolanda. Yango ba créer ba distraction ba yeli bino ba makambo ya ba miracle po bozalaka ba kidiba yango na tsaka bino bozalaka spirituel non pas religieux yango bazozwa kabino. Daniel a prié, prière nezaki interceptée par Prince of Persia. Tolanda. Quand nous parlons de Persia, nous voyons une localité. Prince of Persia veut dire donc mokonzi ya Persia. Tolanda, tout est le mananona for a second. Mais il y a un Dieu qui a créé tout l'univers, n'est-ce pas? Mais tout le monde a pu s'approprier un peuple moko boe puis akabola pe ba territoire. Tokani hein? Maintenant plus tard tout le monde a Daniel, right? Who's a Hebrew, mazana Babylon, azoko sambela l'esprit qui gouvernait Babylone, right? Persia was part of the whole Babylon. Cet esprit-là s'est opposé à la prière de Daniel. Toyokanye, il fallait qu'intervention coûte ya Angelou Mususu, ya Michael, I think. Tolandi, voilà. Donc ce n'est pas parce que yo Israël, ok France, ok Amérique, ok Canada, que tout d'un coup bakoko na yo baza na autorité na ba secteur wana no yo mutoke wana oui mais ba secteur wana de différentes villes il y a des esprits oh yazali quand nous parlons prince yazali mokonzi eza ruler eza on peut dire governor tokani so il y a les esprits oyo aza chargé de telle zone point A à point B, point C to point D, ou est un secteur spirituel. Of course, Tolanda, si que le quoi bino bonga koye ba spiritualité, c'est ba esprit. Il y a de ces villes là, ba le esprit à homosexualité yo ko kende na ville telle. Of course, esprit à banditisme yo ko kende na secteur tel. Bato yo bandeko nangai. Ceux qui bozo ken na ba lodge na bango surtout na ba niveau élevé wana ba 32 ba 33 ba yebi what I'm talking about. Toyokani so ba yango bomona ka le même gouvernement ba sala ka bazo sala nothing really pona ko éliminer ba crime na ba mabe wana no they don't. Bolanda te mwandambu ba tiaka quelque batu na kasho. That's part of the game. Toyokani
Ils prétendent que tu bouilli bateau. Mais bazana pour ça, il y a le problème source, le problème est à l'illuminité. Parce que ils sont au lien avec ces esprits-là. Hello? Tolanda, bazar bazoluka dame nansia mokili. Yo il faut zaloza na monde moko ya ba fantasme pour quand c'est que the government est là, aza contre crime, aza contre boy. No, they're not. Tu parles de quel government? This government here? Hello? No, mundu kyo jezi asimba kia bominda kuna bango. Botangela ngai compagnie congolaise esala kamindu kiwana. Come on, let's think. Papa naza congolais, n'est-ce pas? Qui congolais, maman est congolaise. Boite, yé moko makila neza Congo, n'est-ce pas? OK. Papa na yena maman ne ba se déplacer ba komi na Canada. Bango ba jonction ko boma mutute. Toyokani, Jezi abotami wapi na Toronto. Tolandi na secteur nin kaka ba secteur wana na leur hôpital la général. Et puis à Kolelika place wana Tolandi, look around ce qui se passe dans ce quartier. La série moko kutazala ki hotspot ba crime. Why gouvernement canadien ba telemeli yango comme tel te ba silisa yango? Hello? Pourquoi ba pona kinde zone wana ba tongi mandaku na bango ba leta ba pesa ka bato? Nazo semna bandeko nanga mokilo etambola avec ce que vous voyez et ce que vous ne voyez pas. Tolandi, quelque part le pauvre enfant lui aussi il est tombé victime. Il y a esprit qui règne dans le secteur anesika ya botama ki akoleli. Malheureusement, ses parents, bazeka lokwa la plupart de vous ont besoin de porter jugement. Batumoka ya misuka normal kaka boye, boye bindenga ko sambelela bana na binote. Oyo le bio bana pota. Yeah. Kasi kaba mwana na un esprit qui est en train de régner. Esprit bakoko no bayebakate. Lelo ko bukana kamsa na bukamsa nga yango wana. Uloke ndo sataki ndoke epai na bino, mwana onaka ndo zalata ndoki ata epai na bino, mwana wake ndo tombe victime na kindoki moko évoluer, kindoki ya baminduki, kindoki okoko no ayebaka te, koko no ayebaka azaka na kindoki ndenge wana te. Oyebika kotalo famille na biso bandoki, me bandoki famille na yo bazana kindoki na bango ndenge sepe ba komisa kabino bakizengi na ebite, Maintenant basala nani évolution ko sala minduki te. Yo sauter parce que ce qu'on a posa ya kindoki to bana no bazala bandoki mais zala tana kindoki pa ina binoti what the hell ozo kendoko tika bana no bakezala nde kindoki skwa mundele kindoki mundele eza ndenge yaka na ba minduki ya panzi bino crâne. Donc vous n'avez même pas la chance à kosenga yezo délivrer bino parce que vous êtes maintenant na kati ya nécropole. Tokani. Supposons notre frère là n'avait pas arrangé ses affaires avec son Dieu. Vous voyez les inconvénients c'est Kindoki Mundele. Kindoki Mundele tindi mwana zo le munduki a panzi krani ya papa. Mena papa qui perte a bongisi ba kokote a keka bongo. Donc ba ko salo formule na mabele étrangère par les Kindoki moko koko no ayebakate. Koko no zaka na genre Kindoki quand même bando peut sauter mon opportunité d'arranger avec ton créateur avant kufa. Oh, bah, Kindoki, yozoko zoyo par brisque. Ok. So, quelque part, la maman n'a pas tort complètement quand elle dit que c'est mon pépé mabé. Of course, c'est ça le mon pépé mabé. Le mon pépé mabé pour les parents, pour bazaki ka tout le monde normal, kaka yango le mon pépé mabé qui ko saisir moi na yo. Non, toi le parent, tu as aussi l'autorité spirituelle sur ton enfant, hein? So ko yebi comment ko sambela effectivement sur ton enfant. Le mi pepele o kendo ko kangwa yo mwana te. Bozaka ka batu kaka normal kaka boy kaka. Batu mobimba bangi ka dimanche bakei alléluia. Bino bokanti ke so botike ko ko ba église na bino, o église ba congolaise à telle place. O église. Tango tiango bino bokanti ça fait quoi? Oh. Mais ça ka le même système ango. Nani mutaili bino Jésus. Les blancs ango te. Si ko tango boke na ba ville na bango boke ko ba église na bino ndebo sale loko nini. Oh, nous allons détruire tous les esprits. Tu n'as aucune autorité à Kindoki Bamindele sur leur terre. Si tu as les esprits mauvais au Kendoko lié, Kendoko lié en un pays na yo esika ba chilombo ba gouvernaka yo. Esika ba Rwanda ba côté la yo zoko ka ko benga na banguna te. Pour spirituellement aux ali compromis. Alors zo kendende ko ko lié milimo. Oyo mindele bango moko babi ke basala théâtre na makambala kisa yo et puis okanisi ko aux autorités dans leur ville. À Toronto là-bas il y a des églises, non? Maman mwana nati elle atteint akendaka ba église na fréquente kango. Ah.
Et ça, et prévenez ce qui est arrivé. Maintenant, il faut poser la réaliste. Un royaume ne se bat pas entre lui-même. Tokani, c'est mieux de prévenir que de guérir. Tokani, c'est mieux avant que tu boye bana, avant de glorifier, bo sambeli, bo simbani maboko, mobali, mwasi, et vous priez pour un moment wana. Na mundela l'équipe no mayele, mundela abota kanaba calcul. Mundela eba que nous voulons maintenant concevoir. Bino bozaka kama kama kaka yelele. Osoke ye nzambe nda pesaka siko ya mundela ndena mtapesa ke Satan. Oh, masala ko yo posala kiona et pesi le résultat nenge pesi sauf que ya calculaka. Donc abongami atala ka betwala yebi ko reconnaître ba saison. Ebi ke na batambo yo ki azo reconnaître makambu na ye. Et puis ebi ko éviter certains milieux. Yo zakaka batukaka ndengwana luta batebno ba miracle za pesaka na lobi abande konanga boye bite que le diable ango selon vous, mais le diable a ko combattre kaka loko ngwa malamu zamba pamboliti boza bata contradiction intellectuelle OK, Dieu t'a béni, comme tu es béni d'après le monde comme le cible peut du diable quand Nzamba yebio, Satan n'a pas yebio. Quand Nzamba zomono, Satan peut, tu as obtenu son attention parce que tu es aussi béni. Yebela. Tant que bozana ba, chérie, je t'aime, chérie, je vais mourir pour toi. Tant que monique que mouton denga na ko mourir, je vais lier mes énergies na mouton. OK, ça c'est ton choix. Mais paie ça ta chance. Na innocent bateau besoin nga bobota. Planifier tala les étoiles dans les cieux. So comme une période où ils ont énergie malamu te mama bomba nano ba ouvert na yo et ku felipete. Mais ce qui moins kaka bo se ressaisir exaté. Vous devrez bosimbani dans la main vous prier pour ce moment-là. Kenzambe so qui te concevoir suite il y a dialogue tolingi to sala to tiki déjà mwana wana na maboko na yo nde boye mutu ya misu ya malonga salaka atanzamba tala ebiki oyebiki honore ye ozo reconnaître que yende a décidaka yende azali ko régner sur l'esprit et sur le corps to kan bande ko nangai yes to landa makambo eza ebele tokokota ndetail mingi te lelo makambo eza bourreau makambo ya spirituel oyo eza très bourreau très compliqué. Les choses ne sont pas si simples que vous voyez tokani na numéro ba ko attribuer le muyo mwana tango zoko bota ye. You gotta leave all that entre les mains de Dieu. Satan s'est levé contre Israël. Il a provoqué King David à attribuer un numéro sur le peuple d'Israël. Bapoto angobo kendaka, vous avez le numéro attribué à vous. Tokani, voilà. Bakoye bisayo, oh non, ordinateur ezali ko randomly eponi numéro attribué le mwana tango abotami. Yeah. Maintenant ni muta abongisi le système là. Them people. Tokani. So you pray. Kenzambe ata numéro bako attribuer le mwana nangai. Ezala numéro ya bango ba poni te ke numéro nde to kosala nango makambu boy. Tokani bande ko nangai. Tolandi c'est vrai to botami na système ngo to kuti onka ndenge ezali, mais ça n'empêche que fais ta part. O sala nyonso tabana na yo ba échapper ango wana ezaki bundoki ya mundele oyaki koluka vie oyaki po yo kende ko perdre yo vie na kindoki na bango te yo tolandi oya yo mwana kozala sacrifice ba jeune na bango te toyokani et bon yo dépenser toute cette énergie là pour mwana no akende ko tomber victime ba sacrifice na bango oh te oya bango kibundoki eza kindoki bakoko na yo te
Oza makila na bango te, mwana na oza makila na bango te. Tolanda. Mais quant à Georgette Nansenga na bino bandeko, elle a besoin il y a counseling, a grief counselor, oui, parce que she's grieving. Toma tato kita, she's grieving. Elle a perdu son mari, son enfant. Tolandi, hein? She's grieving. Et puis ça choque. Il y a de quelle manière elle les a perdus et par qui. Ndenga zawana, ngaku tupona ngai, il faut botike na nous tranquille. Je trouve que c'est inappropriate. Il y a quoi que tu n'as tourné ma question même belé pour le moment. Non, parce qu'après c'est une réponse moko liée na choc, denial. Et ma réponse on a très souvent et convenir binopété. Tolanda. Well, quand elle va vous dire que non, mon fils Azamou na malamu, il ne pouvait pas faire ça jamais. Au moins qu'elle convenir peut binoter. Alors, hein? Parce que ta zanangwe zananu yango wana. Hein? Boutique elle a temps et l'espace, Tolandi, hein? C'est avec le temps. She's in shock. Elle doit que process ma camion sto amoni aza moto. Ben événement ne bando zongela quand même na moto. Oui, il faut botter la écoute bien, hein? Batum susu bande konanga cerveau mtuna mteriel saka ndenge na ndenge, hein? Mtumsu boko kanisaka komi bien, komi calme. Bon mon ata 1 année, 2 ans, 3 ans après abandi ko pesa bino ba sekel ya mutumoko cerveau ezala ki traumatisé. Donc là, le cerveau est stored de mémoire moko mabe et puis des années plus tard, le kwane bandi ko bima. Tolanda. Il y a un grief counselors pas important ko aider à dig up, hein? Mutumsu poko mona réaction za immédiat biso nyonso to réagissaka de la même manière te. Tolandi ya bande konanga botikela espace soki boko approcher ye bo accepter ye do bokutana na ye na niveau azaleli. Toyokani veut dire que soki na minito ya zano na niveau ya denial okuta nepeka wana soka lobite Jésus nanga mwana malamu eza milimo mabe vous allez d'accord avec elle lobby yes I bet you he was, you know, I bet you he is. I mean, ça doit être très dur pour toi d'accepter il était capable de faire ce qu'il a fait. Tolanda, au moins que o accusé directement te, mais o acknowledge a vie na ye na minute wana, motali sipe l'essentiel que ça doit être dur pour elle d'accepter que son fils qu'elle aime beaucoup est capable de faire ce qu'il a fait. Et au kosolane bongo bande konanga na amour, na kimia, na tranquillité. Boye na kibu congolais te ka ya boye, boye moi sona kisenge, moi sona kanisi boye. Please don't do that. Bozo aider ne lokonin. Par contre bozo ko repousser lisusu. Donc on a pas bino pe bozo pe na poser un jour pas kufa alors. Alors, no bokolo bateke bozo mitema malamu, mais bozo sala ba bloko moko po un jour pe bobo ma payer. Te. Beaucoup tananaye esika ya zaleli. Soki na minito aza na denial, bo respecter ngo kazali na denial, bo trouver donc bo phrase na bino d'une bo structurer ba phrase na bino d'une manière ezo trouver la bonne équilibre entre ko respecter là où elle est et puis malembe bo bandi ko introduire ye manière mosusu elle peut commencer à voir les choses. Toyokani, hein? Ceux qui peuvent mukolomsu beaucoup tani na ye, mukolongo elle ne veut pas parler. Ezaka ka mukolo ya kolela na kolela, it's all good. Koya ko tune ba question bele te, koloba na mingi te, just yambaye, just give her a big hug et encourage lui à continuer kolela et yebisa ye encore she's doing okay et puis respecte ses émotions. Yes, yebisa que tu sais quoi? Je comprends, Makambo, comme lui-même, tu es une femme forte. Même moi, à ta place, je ne sais même pas comment j'allais réagir. It's okay. Zoba papier mouchoir pesaye fandawana. Just let her tika ya bimisango. So kia kolela, so kia ko blame nzambe, so kia ko finga, so kia ko panza basani. Just don't lui l'espace to do that. Tokani. Moko ki congolais pele kandelote. Moko mabena bino ki congolais pele kaka. Yango ba mabala peso ko kufa bozana ki congolais mingi. Yango mboke zo kende pona ki congolais.
Yango nzamba zoka ba prière na bino te poki congolais. La prière d'un Congolais est une prière qui n'est pas exhortée dans les cieux. Tolandi, hein? Botika ki Congolais, boso matana ki zairwa. Tokani, azande konabiso. Tolandi, hein? Likame kwei. Mwana wana tolinga tolinga te. Eza pasi parce que to perdre bana na biso. Tolandi, bande konanga. N'y a aucun parent qui peut se jouir na makambo mwanoyo Jésus a sali. Ni komone na prison, ni le fait que maintenant tu enterré papa nena mwana. Mutata moko takoza nesengo wana. Mais to lukapete to isolé o ba batikali, to lukapete to perdre o yatikali, to lukapete to on doit apprendre de comment sommes-nous arrivés ici. To lundi, hein? Mais pour le moment, tozana nous na dossier très très important à main. Bo tire attention, pe na maman wana surtout elle, yeba betele lisolote, elle était témoin. Tolanda, gosh, je ne veux même pas imaginer cerveau ne wana quand elle reste tranquille, na solitude na ye, elle pense quoi? Azomo na nini? My goodness. Tolanda, bolanda te quoi kena ba serke azokolela, don't fall for that. Wana elle est seulement en train d'agir parce que c'est ce qu'elle doit faire. Tolantien, vrai matanga pour elle. Et kozana mikolo ezakoya. Non, she hasn't grieved yet. Non, c'est matanga te. No. Ouais, salameza pour naga katalaga qu'on doit clôturer le dossier officiellement. Mais Georgette nano sali matanga te. Tolanda, bana nandako, nanu baleli papa na bango na bandeko na bango te. Tokan bandeko nangai, pour eux, mutu na mutu matanga neko ya na ngonga na ye. Yangwana counseling est très très important. Tolanda, soki bozo kende kuna, please. Tolandi, hein? Bosala ki abino matanga na communauté, elle a participé. Mais naboti qu'elle a espace, azano aye matanga il faut sala. Tolanda, et aye matanga ekozana betape ebele. Étape ya kanda, akozana étape ya denial, et puis akozana l'étape ya kanda, et puis akozana l'étape ya tristesse. Tolandi, hein? Yap. Donc, soko kozala na bandeko nanga zala son poignet. Conseil na kope seza yo moko pe osambeli ozala nzamba tondisa yo na sagesse. Po yeba parole nini okoki kopesa ye to bana na ye esunga bango. Tokani, hein? Une fois na 17 ans na tuni question na lobi pourquoi ma mère? Il y a une dame là, une américaine, à répondre à lobi pourquoi pas ta mère? Tokani, and that stayed with me. Tolanda, voilà. Muto azali na ba dinal, azana kanda, azana ba choc, azana ndenge kaka zomonela makambo. Je prie que yo mutozo kote en contact avec cette famille-là, que le bon Dieu atondisa yo boanya na mutema, ozala na malobo kokoloba, elendisa bango, et aider bango na procès, tolandi, hein? Parce que malobo kolobe kotika la kapena bango pendant longtemps. Toyokani, okoko édifier bango, tout comme okokisu ko écraser leur esprit. Kozala stumbling block yande konayote, kozala l'occasion de chute yande konayote. Tolandi, hein? À la fin des choses, Dieu seul sait pourquoi il a permis. Mais un rôle na yo, yako eza rôle na ote yako jouer malakiti ya bango. Kozala malakite na bango te, kozala leur géante. Toyokani, il ne faut jamais dans la vie se positionner qu'à d'être le géant yande konayo. Ça, ce n'est pas bien. Il y a un Dieu juste qui accorde à chacun de nous ce que nous méritons. Tokani, Tor ya Georgette Ezali, peut-être elle a échoué son fils en tant que parent. Tor ya de John Ezali, Tor père Denzel naye Jésus Ezali, mutu na mutu azana aye makambo. Mais yo, ce n'est pas à ta place. Ya ulio lendi sabaninga, supposons que Georgette Koutouté, mais Dieu a permis pour azane loko moko bazo linga la kisaye. Yo ye lisusu na likonga ozoko tuba. Kobo sanate que le Dieu qui n'a pas permis qu'elle meure en ces jours-là, c'est le pourquoi. Toyokani,
nzamba senga ki okende ko aider ete tolanda donc bandeko nanga il faut chaque occasion que tu as luko zala une vraie bénédiction na ndeko na yo Kongo etondi na milimo mabe mingi na mutema mabe mingi bozo voyager na mitema wana mabe partout bozo kende yango bozo lingata ko bundela mboka na binote bolingo eza na kati na binote malamu te parce que nous perdons en tant qu'un peuple tolanda yo kokanisa te koza mutema mabe etali yo te non biso nyonso toza affecté tolandi po oyo kokomela membre moko nzoto cerveau esantaka tout le corps ekokapeka pasi toyokani toza biso nyonso tozo koforme nzoto moko toyokani tozongela ndenge papa na biso Mobutu ayebisaka biso toza bana libota moko bana ekolo moko bana ya mboka moko toza bazairwa tolanda linga ndeko no zairwa linga mabele no zaire surtout na mboka mopaya bozalaka liboke toyokani parce que tout ce que tu as eza indien te eza pakistanais te eza ka ndeko no zairwa tolanda bolingana nazosepela na milimo ya bakongole elati bino te toyokani nasepelaka na molimo wana te energie wana kombo na Congo na molimo nango nasepelaka nango ata moke te botelemelaka yango bozongela bolingo bozalaka nango na ndenge papa na biso alakisaka biso Mobutu Zaire tolandi toza liboke toza bandeko toza bana ya mboka moko toyokani ekweli ndeko na yo eza pasi na yo ekweli mwana ya moninga ekweli yo po aza mwana na biso ya bazairwa toyokani bo soutenir ndeko na bino et soyez patient avec elle tolandi mukolo kobenga boyine pe koyambo na telefone likambu te tika akobengo quand elle se sent qu'elle est prête pour parler toyokani yoka ye mingi ke yoko lobela ye mingi tika bimisa nde boye okoyebe loko nini okoyebisa ye pona esunga pe ye na bana pe obatikali toyokani ok bandeko na ngai ezalaki nga mamuluba tokosala podcast mosusu siko tosolola makambo na biso siko esoterique nabaki nalobela pe kaka oyo ekeka ndenge ekendaki likambo te en tout cas I love you all bye bye